Voilà, bonjour. C'est votre humble serviteur Saint, toujours Saint Figaro. En tout cas, nakosenga na bagolwa nyonso tu bozo bakiti bofanda bolanda ngai malamu. Bolanda nga na bokebi. C'est parce que makambo onolo sabino esenga mutema passe na même pas na pesa information oyo. Mais na sali violence sérieux pesa sabino information oyo. Qu'est-ce qui se passe dans kati ya Jet Set? Information au nozoloba o makambo tuno pelo na loba awawa eza vrai et wuti na sentir ya Ferry Gola. Na sentir, dans la sentir, c'est des bateaux basolo na Ferry Gola. Bateau basignera ba papier pour ba papier monsieur kende quelque part. La minute au doloba awawa, c'est hier le 11 juin Ferry Gola ba rejetaki ba application nyon surtout à côté qui pose un visa Angleterre ba kobeta concert na Londres. Ba visa nyon surtout nazaki rejeté ba application nyon surtout rejeté. Alors, pour le moment, la BBC information avant. Nazana ba preuve. Bato oyo yo ba bengaki, bato nyon surtout solo na bango bozala tout autour ya Ferry Gola. Je crois bolo ndanga bien. Na bisanga ba dossier na ti ba photo tout botinde na bimisanga te. Bazolinga basala soit babimisa eloko moko ndire ke eboleza na Congo bapimeli Ferry Gola ba visa pona Ebola. Oyebi ke notongo Ebola ezali omoni ndenge salami na Amerique kuna na minute oyo. Bokota quarantine ya 90 jours. Concert ya Ferry Gola ezali dans 30 jours. Cause oba kobima po ba bebisa bino ba fan ya ngwana. Na lobi na ngate ke ba canceller concert, na lobi na ngate ke ba ko postpone concert. Mais na yebisi bino lelo ke non ba visa ya Jet Set, ba visa ya Ferry Gola ezalaki rejeté hier le 11 juin. Bino bato boza pe na Ferry Gola bo benga na bo tunana. Saint Figaro azu information oyo ndenge nini. C'est le temps 30 jours bo bima bo sa la sortie médiatique. Boyebisa ba fan na bino ndenge bolinga bolamba information que non dû à Ebola. Deuxième chute eza ndenge nini. Lokola Angleterre boyi couple wana ya ba Nigérien mosta mobali wana o baza ba coproducteur ya Ferry Gola pona concert wana ya Londres. Baza sikona ba pour parler moko na soit disant que bato mo baza mo makasi na makamba Schengen na minute bana Paris bangonde fallait siko ba aider Ferry Gola pour abeta concert ya Londres na ndenge nini. Il faut ba coopérer bazo na no Schengen lisusu bakita na Schengen tandis qu'Angleterre azaka na Schengen ti. Tant ba okoma na espace Schengen. Il faut ba kendeti ba kota Angleterre. Est-ce que ba okota le ba clandestin? Ba okota ndenge ba sauter ba mir. Ba kota ndenge ba chobo to yebiti. Mais ce qui est vrai, information on a pesibino Ferry Gola ba application nyo surtout et ça a été rejeté le 11 juin. Si tu mets match wana na butu match Afrique du Sud na Mexique wana ba pele zokota tozo solo la tozo loba makambo belé na za ba papier mususu ba voice mususu na yoksi binongo et pesa bino na passe na motema c'est parce que bon ezelo to souhaiter akete ezakete loko to yo mutu olinga ke non Ferry Gola passe un moment difficile ba moment moko difficile na loba que lelo ezalaki boye simbi bato na espace a emo baozela ke concert ebeta malgré ba billet pe ezali ko traîner mais lelo awa to yoka ke no ba visa eza cancellé. Ça fait très mal. Qu'est-ce qui ne va pas na Jet Set? Eloko nini ezali ko marcher te na Jet Set ya Ferry Gola. Je ne crois pas dans ma kisi ba nino ba no Ferry Gola kisi ne sili contre sili ngana biliva na biloko wana ti. Je ne crois pas dans ba biloko wana. Est-ce que Ferry Gola a abandonné et pas ya bato na ye balandaka ye to Ferry Gola
aza penza combattu na batu moko boye o bazaka toujours pene pene na ye to ba o baza na kati ya république. Mais baki bo finga ngate bozo bakiti bo fanda tozo solo la botela nga ba commentaire. C'est parce que c'est trop. Maloba ngalo lelo le 12 bo noter yango po ba information ba visa est rejeté et ça na maki lobby le 11. Tant que vous avez une information, vous se souvenir dans la vidéo. Pour vous juger pour le moment, vous finir pour le moment, vous avez commentaire pour le moment, c'est important, sans pourtant, vous comprendre makambu onga na lobby. Tina, la vidéo est allée pour vous dire que l'application Ferrecola est allée rejetée. Pas de visa, il n'y a aucun d'Angleterre. Ou bien, ndenge bambolinga basala ba presse conférence de presse ndenge baolinga keno ba soigner langage baloba keno ba pimeli biso du ya Ebola eza na Congo yango wana to kende te to beta te concert peut-être postpone cancellé ce qui ndenge nini on ne sait jamais mais bozela boyo kango officiellement pas ya bato na bino moko pour vous confirmer que non, c'est un figaro, c'est une investigation, tout l'an de la rapide, ça m'a commandé un sol. Moutoune Zali. Communication, il y a jet set. Basala Kamisala, Nini, Trésor Congolo et les autres, bateau balobaka. Où est parti l'autre là? C'est qui? Gouvé. Akenda. Nous avons une émission pour nous faire sa communication avec jet set. Vous voyez que non, les gens qui pas faire rigoler, il faut qu'on revoie yango, il faut qu'on bongisa yango. Je sais que non, qu'on a un soutien d'arbre, tout est bon, nos fingers, je crois qu'on changer côté, on a bravo. Mais eloko nini yango oyoyo, ezo sala ke makambutu oyo jet set azo sala, il faut toujours na ba difficulté moko o ke kozana idée. Ferregola asali nini to azosala nini. Ça passe vraiment pas si but anyway on est là pour passer des informations messager ba finga kaete ba beta kae masasité et ça na fongola kabino misu bino ba goloso bo comprendre ngate tant na le ka awa aucun jour boyoka nga na fingi Ferregola aucun jour boyoka ngai na sali soki ndenge nini mais soki il faut le critiquer donc critiquer makambu ozo le ka tout autour na ye il faut le faire pour bato ba changer. Imaginez ce qu'on concerne le 11 exact le 11 le 12 juillet exact. Essayez un peu d'imaginer. Oh. Voilà, c'était ça pour aujourd'hui. C'était ça pour aujourd'hui. Tu auras tout solo là. Là-bas, Cheers.